Vérité maquée c'est Niki, grâce et grâce. Vérité maquée c'est Bika ya compter la vérité. Uzeiki salou, Vérité maquée c'est Tikana yebi sayo Niki. Oyebi mosala Ok, merci beaucoup. Nababonné tout y avait Market TV et pourquoi pas na ba fan tout ya maman vérité Market c'est Niki la polyvalente 4 fois maman ba opé sans zambe raison. Tout ça on a kati ya Villa Lys. To yeko kutana na docteur na biso docteur Cristiano de Jésus chez Abraham. Balobi nzambe ya loposo baso pesa ba solution na poso na bato ya mabandi na bato banduta. Voilà sans plus tarder mbote na magie aruna de sentiment bongo pona nini était na pasteur Bifle l'ami du Saint-Esprit na Katia ya Paris vraiment bambote belé na bande nyonso autoye pa nzambe ya loposo nzamba loposo docteur Cristiano de Jésus chez Abraham sangone panzani tellement Angola mobimba bazolobela ye Angola mobimba bazolobela ye tozana choite toye wana tomona ye. Vraiment, Bolanda Bisso, restez branchés à VMake TV, Tozana Katia Villa Lys, chez Docteur Cristiano de Jésus. Ok, voilà, merci beaucoup, Naba téléspectateurs, Nyonso, vous partout dans le monde, sur tous les 5 continents, en Amérique, Asie, Océanie, Afrique, Europe, Nasa déjà awa, na invité Nangai, notre chaîne VMake TV, VMake Production, na ye toso la kande na ote ko yebisa bino masoloni to kobeta awa babi docteur na biso aza dermatologique ye azo traiter ba poso azo traiter mabandi azo traiter banduta na ba terme o bango moko ba yebi na musala basali na domaine ya musala oye avandeli akobimisela biso ba terme wana epa ya mama vérité Market c'est Niki la polyvalente 4 fois maman vraiment aza innocente na ba terme wana na pesimbote na bandeko nyonso bozolanda biso partout dans le monde lokola seda masiantima ya Fiska Songo na Turquie Istanbul na bosanité tam gloire tamuzi nabokasi na yende mama vérité apparaître boye na écran ndenge bosomo na gloire tamuzi na Katia Turquie Istanbul vraiment bambote belé sans oublier my love Emilia la fille de sa mère vraiment bambote belé na bino so Lidio Tamuzi sans plus tarder nazo présenter invité nanga ya tongwa lelo VMake balobi en direct ya Villa Lys tozana Katia Villa Lys boyebi ke micro na biso emesana ko tambola partout lelo toza elongo na docteur po sangona ye na kati Angola ezo panzana mingi ezo lobama mingi de kabinda akunene mama vérité yoki musika bato nyonso docteur Cristiano lelo tozana elongo na ebike magie aruna bisiko zali oza déjà ya ko sepela bon dia docteur bon dia na sepelo mona yo ok merci oyebi d'église sangono panzani na Angola nga nazo kanisa docteur na okuta docteur moko ya lokola sa lokola Goliath azali bandi suki ya pembe bandefu vraiment oza trop jeune docteur toyoki sangono mingi ezolobama bato ebele vraiment bolimbisanga boteninga rigueur te balobi biso bata ba cancer ba poso baby ba msusu balobi za température mboka misu balobi maya mungu atozo sokola mais sangono yo vraiment eza ya kopanza na Angola vraiment tolingi toyeba docteur ozwi penza ozwa mayelo wapi otangi wapi ide wane utaki wapi ya kovanda likolo ba poso ya bato bon vraiment traitement ya poso eza étude vraiment ngala tangeli ouais là j'ai vraiment temps après ça spécialité na mo PAwa ndenge to banda ba pratique depuis 2018 to banda ba pratique ya ça la ndenge to ba formule ekolongola ba tempo na banduta ouais c'est long ba analyse belé tina 2020 ndé to ezo conclusion nango OK ouais donc ba premier résultat ouais bien ouais ezaki déjà positif partir à 2020 tilelo
solution toujours ezoma vraiment. Ok, merci beaucoup. Ba solution ezozomato sauter moi étape docteur Nabiso Kombo na docteur Cristiano di Jésus Abraham. Merci beaucoup docteur. Misusu ezalaka pona moni Kombo na yo di Jésus Abraham. Eza musala moko boy uti na kati ya famille musu eza komata musu koko na biso pe domaine ezaka oyo. Ye pa zaka kolandela sur ba po ya bato asalango na nzete asalango pe na classe na yebite docteur donc bimi kaka boye bien et outa quelque part na racine et na famille na biso vraiment ba papa côté ba papa oui bazaki na ba pe na ba pratique ya au sal sabat traditionnellement oui bando traité ba malade belé ba tata moi si mingi vraiment na koko na biso ba moi si azaki kulandeira ba ba ko guérir batu na malade belé donc exactement moko ya ba lien. Oui, la na famille, mais à côté à bien, il y a au mix à battre. Ah, merci beaucoup. Docteur, tous en amboka moko température na biso eza kama kasi mingi. Eza batwe belé ba poso na biso bébé même nga maman vérité ma kesi bozo mona nga nazo brûler boy mais so ba tenga kaka ba scanner nga apa docteur kaka pona ye déjà kota virus. Eza batwe belé ba baby ba poso surtout na mboko Angola. Misu ba lobeza moi. Misusu balobi eza ba mafuta ba crème tozo utiliser trop ba hydro mais eza pena ba tumsu ba baby ba po mona pena azana pona e kitoko noir chocolat kitoko mais au mona ba pona e déjà baby koto déjà ba tampo betami ma parola mafuta sans hydro et loko nini ezo sala ke ba poso ba to beba na bosanité misusu balobi eza mai to sokola na mboka oyo eza mai ya mungu ape ezo bebisa batu ba po. Docteur loko yoza di domaine na batunyo so bazolanda yo et loko nini esa ki ba poso ba beba. Bon, ba cosmétique yo été kamara, ba produit cosmétique oyo to salelaga. Vraiment yango tango ezobima na fabrique no. Ezara na objectif te ya obebisa mutu. OK. Siko forme o muta osalela ngo ne obebisa ye. Omoni ndeti cosmétique yo eza po etelisa mutu. Normalement, pour mutatela, ils ont un cycle mobile kagawana. Cycle wane bandana cellule mélanocyte, après qu'il y a una mélanine. Ils ont une cellule et sa couleur. Bolanda ba terme, ba cycle c'est la nini wana mélanocyte. Mélanocyte. OK, continue de mélanocyte. OK. D'accord. Mélanocyte cycle wana sur cellule. Sur c'est formé na ndenge moko bien, yé moko créé cellule la combo ya mélanine. Si vous mélanine on peut ça ba pigment. Ba pigment on ande matara na kamada superficielle ou bengi épiderme. Dès au sala qui couleur à mutu ou ezaki mwindu échanger à travers ya mélanine. Siko normalement tant au mutu azaki déjà mwindu et que a passé dans processus na procès ya division cellulaire mélanocyte il faut ça les formations il y a pigment mélanine et que kamada superficielle épiderme et changer couleur. Normalement mutuana il faut azonga super spécialiste basa les analyse na analyse au borsala et yangone ego permettre spécialiste a pesaye recette il y a mafuta ou ego équilibré ba pigment wana pesa ba kisi wa romela pour ba pigment wana ezala proliférité ba bien en prolifération siko mutuana tanga moi déjà qui a teli mazo continuer kaka ba pigment wana ce qui mati déjà na tissu subcutané na portugais tissu subcutané ce qui mati que ezongi les sujets ça les sujets mazo à prolifération na ultima camada ba bigi na kombo ya hypoderme à la place wande et au sala ba benga ngo condition métastique. C'est que ça les tumeurs na ba vaisseau sanguin va se sanguine na système lymphatique à la place wana siko ne poswa mutu et comme si vous beba si autant ba lolinga pakola ba mafuta ou eleki wana na concentration à les positionner peso qui est sur na beba sur makasi à les cancers ezaki ne longi et autant bolae et boya na liboko na kingo kititi na makolo et tambola toujours na système lymphatique à travers ba vasu sanguine. OK, wana pena docteur za na raison na mona ra mutazo pakola
ateli au mona pena ateli comment na temps moko boye pone comme beba. C'est ça. Tant moni que moi kiti moi éclairage à visage diminué moi muke habiter clairement na zo pakola et simbinga te dans ton temps ba crème était pona ko pesa moi respect na ba usine na biso ya fabrika abike o nazo pakola exemple na pakola crème Niki Niki o simbinga te il faut na koma na crème o bazo benga my love donc crème my love siko eza na pourcentage ya makasi koleka Niki makiese tanga ke luka susu wana de plus en plus au mona posezo beba asuka pe wana talobi non il faut na zwasu o so eleki wana balaki singa c'est ça ezape moko ya kozo bapo ya batu ndenge docteur lobi ezo beba mais docteur bamsu balobi ezaka pona crème te babi température bon normalement même ata muto apakola mafuta te soka zo tambola bongo surtout na moi azape na chance ya kozwa cancer cancer ezaka te ya tampo à cause de la oyo babengi na komba carcinome à base cellulaire bien carcinome spine cellulaire à cause de mélanoma wana et ya ka mingi à travers ya ba rayons ba rayon ultraviolette au moye beta donc mutu avant atambola ceux qui moye makasi pas na petit dia ko utiliser protecteur solaire c'est très important mais à cause c'est supposé peu bongoté na moye. Donc il faut avoir un chapeau bien parasoleil. C'est très important. Ouais, pour éviter pour rayon ultraviolette il y a un nano. Permettez docteur Bater mais on a fait les teams à casser les bateaux ba Hollande biso rayon donc ils ont embrayé bateau. Moi normalement donc il y a un européen et ça la division cellulaire il y a mélanocyte et stimulant. Donc et lambarango. C'est que ce qui est l'équi et que sali monte prolifération, c'est la prolifération, c'est sali prolifération donc et sali tumeur na système lymphatique, monte la commune à risque. Donc à part ba cancer ou à cause de cancer du sein, ba mi bali ba je rappelle ba cancer de prostate ou éclairement toujours à travers prolifération discontrôlable. Ou salamara tango ba pigment il y a mutu ya ba cellule na poso et comme une forme déséquilibrée mais ba raison nango ezaka toujours ba rayon ultraviolette ya moi moko lisusu eza ba cosmétique o ba tu ba parola selon indication na bango moko OK mafuta eza na tipo mutuni ya parola ya poni yo mutako parola surtout ça c'est ça sikoyo ba mélange ba sala bisalela azui oyo ya mélanger ka pas comme pembe na dejo wana sikoyo ndeza moko ya ba raison oyo causer ba problème wa makasi ba baroza pour lelo koza l'hôteli oui et ça li bien mais oyebi sikoyo niveau il y a division cellulaire où ils ont salamate na poso na yo sikoyo lobby tango ko simba suite parce que comme ba bango excès sur des désinvolvement ou exagéré d'accord na peur donc excès il y a développement il y a couleur na poso mutu tant comme excès allez BBC décide subcutáneo. OK merci beaucoup vraiment ngamoko salinga susu mwa ndenge eza ba crème musuto utilizaka eza pa na notice nango ba komi wana ke eza ka pona o utilizango na soir mususu eza ke o utilizango matin mais biso to kiparate donc eza ka na sombi na tie mais docteur eza batu musu ba raison ba opesa pona ba po bamsu balobi te mona zalaka na nga Congo nazaka bien Europe nazaka bien mais awo eza mai to sokola balobi mai na biso ya ngolo eza mungwa d'autre part balobi mai peso bebisa bapo na éviter docteur cause la vrai ou faux bon ndeti mai normalement avant muta sokolango il faut à salaka aluka bakisi oyo et kosa la désinfectation ya mai et c'est très important ça rend bakisi monsieur c'est pour hydrater mai au boma ba bactéries c'est ça donc ce qui a constaté que mai zo bebisaye et que 3 mois déjà ils ont continué faut Lucas spécialiste c'est bon à ça l'analyse j'espère que après que les cana consultation a indiqué ba
bah elo nini yo sengela po sonaye ezala bien. Ok, merci beaucoup naba minyoso ya Mama Vérité Makese Niki la polyvalente na sima ya caméra pacheli image na ngambo na moni Miss Gale George Timba. Miss Gale George Timba. Vraiment, na régie, bo balancer les bisons dans nos images, tout le monde dans nos musala docteur, zo sala, comment batu baso kota, kao baso bima, ok. Ils ont marqué, babilo, moussous, tout le monde, ba degré, ba poso, ba te bébeli, na bango, ba maman, ba papa, baso, le baké. Non. Ils ont vraiment impossible pour poso nange bonga suso. Moussou alobinga funa ken d'Afrique du Sud, na funa ken de ka Europe, pour l'Afrique en intimité, ken na kokyo bonga. Maintenant, tout le monde a batouana, une semaine, 2 semaines, Moutazongi sembe vous balancez les bisons en image batunio so bazolanda biso comme Magie Aruna des sentiments à suivre. Você está para te fazer o homem da promessa. O tempo chegou para o Filho de Deus. Toda hora com seu problema. Entrega somente na mão de Jesus. Quem confia em Jesus será vencedor. A mão de Jesus é muito para mim. Ai, ai, ai. Ok, merci beaucoup. Wana to uti kolanda musala nini oezo salama awe pa ya Dr Nabiso Cristiano tomoni bato bayaki na ba etawana na ndenge lelo mafuta ya onction pona kolobaka onction po ezana ba mayele mususu ya kata bato bien kafanda na bande de l'école mais soki nzambe ya lola a fongole lio motema te a tondi na ba connaissance ya boye ndeti Dr Cristiano soki nzamba sala ngote eza pasi tomoni ndenge batu bande kona biso bangengi ndenge nini docteur apesi bango ba traitement vraiment bazongi ya bopeto bazongi ya kitoko makasi tokutuna siko docteur na biso vraiment a décortiquer a s'exprimer na kati ya plateau ya VMAK TV ezana ba mabandi musu esaka naturel eza pena ke biso tozaka mabandi koko na biso azaki libandi tata leki tata kuluta azaki libandi mais eza pena mabandi mususu toyebite yaka manki ya vitamine ya mutu manki ya vitamine ya suki ba cause nini o esalaka ke mabandi esala pe ba cause nini o esalaka ke moto azaki malamu lobi abando pasuka banduta abando pasuka na libumu na mukongo na makolo ndenge bo utolanda wana vraiment tozongi epa ya docteur na biso docteur ba téléspectateurs nyonso ya VMAK TV bazolanda yo tolingi toyeba cause nini esalaka mutu azalaki na suki lobi akomi libandi mutu azalaki malamu lobi akomi na nduta tolingi toyeba cause nini toyebi ke docteur ba terme no eza penza makasi mingi mais kaka kofongolela bango yango mpo bacomprendre malamu ba cause wana ezouta wapi ya ndeti libandi Calvis ouais Calvisi normalement yango pour bima na mutu mutu babenga phase wana kénogène ok sikoyo suki ya mutu normalement ava ebota na mutu e bandaka na phase anagène anagène na phase anagène suki ya mutu ezalaka lokola cellule ezalaka formé sikoyo tango ezalaka formé na phase anagène il faut eleka na phase catagène. Catagène, ça dit que ceux qui bimi déjà na mutu les dessus moko ba benga ba follicule ba follicule. Ceux qui sont bimi na follicule, c'est que ça dit na phase catagène. Phase wana ceux qui kola suite. Après kolega na phase ya suka ba benga ngo exogène. Oui. Na phase wana sikoyo ezala phase moko ceux qui ekatanaka. Mais ceux qui sont ekatani normalement il faut ezonga lisusu na phase anagène. Anagène
pour reproduire. Et ça, le bandeli les sous. Voilà, reproduire majeur autre cellule et former les cellules sous pour et ça la cresciment de croissance ya sika. Siko tant aussi que mutu et zaki formé na phase anagena, zaki bien na phase catagena et télémi, télogena et kui et comme na kenogena azu libandi. Siko libandi wana ezalaka causé à travers élément mo avec ngo papillodermique na français la papillodermique na portugais papillodermica. OK. Yeah. Donc soki papillodermica wana a commis détruida a baby place wana siko suki ya mutu okolate. Siko papillodermica a bebaka à travers babiloko pe batu ba parolaka. Oui. Batu bele barana bitidi ya ko défrisera suki ko défriser pamba oui batu misu balaka na bitidi a défriser suki le même jour a tango pe tinta tango ni teinture oui ba super black c'est ça. OK Voilà ça moko ya ba raison o e baby saga sécrétion wana ya papillodermica soka baby pona kati nango nde baloba na portugais existe uma boa vascularização que é muito rica em vasos sanguíneos. Sikoyo, ba nerf nango ndera na kati, yango nde sala ka suki ya mutu ekola. Suki yango e baby sécrétion ya glande endocrine, ya glande sébacée. Nyonso wana pe ozala ya kobeba et que suki premièrement e bana na kokatana, après esili brille nango. Ozala suna mafuta te, hein? Après cela, nde ekokatana tanke katanyale. Follicule ezali dessus bimisa suki ekangami tango ekangami aliwana eza déjà condition kénogène donc mutu aza déjà bongo akomi dia na calvitie donc libandi ezui déjà siko po mutu aza déjà bongo azwa solution il faut les spécialistes à analyser na analyse ou bien na kombo ya trichoscopie en français ezaba microscope sungaka biso ba spécialiste to analyser quick chevelure ya mutu poto yeba condition nini état ya follicule na ezali pe solution nini oyo toko pesa po suki nekola mais akala ba bandi mususu pesa la héréditaire. OK. Et que koko na bango mobali bien papa azalaka libandi ye pas zu libandi mais wana siko ndeza wana pe solution na ezalaka te eza possible oui. Parce que nyonso wana e dépendaka kaka na papillodermica. Donc muto par ça appelle na libandi héréditaire soki a senti déjà ba premier signal. A loki des spécialistes et que ye moka mi yebi derrière que biso na famille doit na problème ya mabali. Soki a mi loki des spécialistes avant ezana ba kisi o mutaro mela ezana ba vitamine o mutaro pakola na mutu ezana ba forme ya ba traitement belé. Ba micropigmentation ba microagulament ba donc ba thérapie belé zali ba thérapie belé zali oyo et ko sala que même atali bandi eza héréditaire oui azo solution nango. OK ouais, c'est ça. To moni pe bande ko na biso e banduta wana ba cause eza nini ya banduta mingi pe salama à travers prolifération pe ba mo ba bi ke eza santé mutu so ato fonga manzoto mona pe azo pasuka nduta musu pe ya santé musu pe za rapega ya alimentation oui banduta musu pe za la causer na altération hein mingi portugais altération hormonage. OK. Donc changement il y a ba hormone oui salama na nzoto mutu et mingi qui créa mara trop pas bana basi sokaza na zebi mais ba mi ba te baza pe na banduta oui donc belé salama eza ba raison moi belé ba facteur nango ba facteur ba cause nango eza vraiment belé o ekoza nango mais solution nango pezali ndeti banduta oyo umeli déjà résultat nango ezala raté na 2 mois 3 mois pesa raté na pomade o mta pakoli mbala moko abiki na 1 mois non oui et cause un mois de temps eza ba journada c'est ça ba journada wana mta kola nango étape par étape ti to comme la conclusion et kabiki na ye. OK merci beaucoup docteur na moni po ba ya awa mutoyer po zo traitement za kamba moko totalie bo ese que laboratoire eza awa scanner o côté na scanner o scanner o yeba degré ni nezali to o talika na misu te ndeti o ezali mambo poso premièrement ezala na analyse faut to appliquer
dermatoscopie. Et ça va pareil, ça est spécifique pour analyser pour son motu. Oui. Ouais, quoi type, quoi un peu moins maladie et ça na posonaye. À part ça, au état motu, ils allera toujours utiliser la trichoscopie. Ya ngone sungara ko tala état ya ku chevelure peut ko indiquer ba traitement est spécifique. Pour que tala mutu boye moko malgré expérience mais la moi ba réalité de l'eau est bon ba mara o ezara que ba pareil mais il faut et la qui ça biso pour comprendre ya ngona moni ba celui awa mingi ba résultat na biso ça positif ba résultat na biso réseau raté parce que avant que banda journée thérapie ya bien traitement moko il faut to réaliser l'examen surtout yeba problème aux années ni degré nango dimension pe cause nango après cela net roko tana ba traitement. OK, merci beaucoup na bande connaissance bozolanda biso to komi na biso presque na fin nazo pesaka neti moi conseil na ndeko moko azolanda nga ya mobali to ya mwasi eza mutu musu pe ndenga zaneka bonde ti mama vérité makese la polyvalente azomona pe que cancer eza nango nanu te mais banda kotala banda baneni ni banda tani ni yo consommer ba crème misu to sala ba mélange belé tant tout temps ya pas docteur awa ba détecter yo karambala moko ba salu analyse hormona yope oza atteint na virus ya cancer eza batu musu pas otambola nazomona neka na changer mafuta lobe simba ite lobi na sali suso lobi na sali ma des fois virus et si ekota Docteur Nabiso Cristiano di Jésus chez Abraham yeyo ayena ba solution oyo bozomona on a ba image auto outi ko balancer eza li sapoter eza réel vrai eza makambo biso to moni et puis tozana ba témoignage vivant o bato ba ko témoigner vraiment ba leki déjà na maboko docteur ba solution et pesami même ngamoko nanu yete en tout cas fona banda déjà traitement ya posonanga po na confiance à posote na confiance nangote vraiment docteur to comme na biso presque na fin numéro na yo ya contacter bato bazolanda yo soki eza na mutu moko alinga kutana docteur akozwa yo ndenge nini pe adresse. Bon, biso tozali awa na Villa Alice na avenue da Brasil. Docteur apesi biso penza elongi na caméra. Ouais, donc mutu alinga zwa biso abengi biso na plus 244 938 68 77 62 900 plus 244 938 68 77 62 wana eza numéro na biso tosalelaka na WhatsApp na TikTok pe tozali na kombo na biso kaka de Jesus na Facebook pe tozali kaka na kombo ya de Jesus donc il y a pas information sur ezara faut bien la numéro là qui a pour nous bien informer quoi. Ouais. OK, merci beaucoup banderonos boza partout même na Europe boya ba solution eza awa numéro ya docteur yangwana eza pe affiché na se ya bande de l'écran ezo le kawana soki obengiye 24 heures si 24 heures akoyamba yo vraiment allo na mato ya yemoko docteur na pesi bambote na bandeko nyonso o bolandi biso vraiment o raté occasion oyote boya pour na solution ba poso même ngamo mama vérité le bon mona déjà ba image na lali na mbeto bazo traiter nga poso po toza na confiance ba poso oyote tika nzambe ya lola apambola bino nyonso bozolanda biso magie ya aruna papa bifle l'ami du Saint-Esprit na kati ya Paris bambote belé tete Theresia maman na princesse Vanny na Berlin yom to sala ke mama vérité paraître molongo moko na gloire ta muzi bambote belé mbote na ngali susu et pa ya mama Raquel Matumona Blaise Christovan et pourquoi pas à maman Eliane Alamba maman Eliane bambote belé na famille nyonso ya consolation de famille et la restauration des âmes tika nzambe ya lola apambola bino bobo sanate bo s'abonner na VMAC TV, VMAC TV, Nzambe ya lola amona bino. Merci beaucoup. Bye bye.